Bonjour famille réflexion. Nalingi na répondre à la question ya Papa Lumière concernant mwasi oyo azali na mobali na poto babala na ndenge ya famille bapesa biloko tu mais ake na Afrique po abala ndeko na ye po aide na ndenge ya mokanda. Tout d'abord, le fait que ya kokende kobala ndeko na ye eza déjà mabe na miso ya Nzambe eza déjà lisumu, dans le sens que libala oyo azokende kobala wana eza libala moko ya lokuta. Po Nzambe ayebi ke libala wana moto wana azokende kobala eza libala ya lokuta, donc ake kokosa leta. Donc na ntango okosi leta okosi mpe Nzambe, donc na ka wana deja eza deja mbeba wana na condamné action wana. Alors, dans un autre contexte, ngai nayeba mwasi oyo mobali wana balaki oyo aza na poto oyo apesala biloko to apesa makambo to famille bayebi ye, eske mwasi wana azwilaki ye wapi? Bawutaka na ye na Afrique to bakutani na ye awa na poto? Po fo asala attention, po mwasi akoko ta mosusu yo mobali oyebi no bafamille ya mwasi yango te, okutani na poto awa bafamille no baza na kini oyebi no bango te. Sikoyo ayebisi yo ke no nakendaki na kobala ndeko na ngai mpo napesa ye mokanda, mais ta mosusu mobali oyo ake kobala azalaka sheri na ye ya kala bazalaka na bango. C'est-à-dire que soki ake kobala ye na leta, donc abali ye mpenza ya solo, donc yoko oyebani te. Donc faut faire attention. Omona mobali akoya awa azwi ndako mpe quelque part soki ndeni bokosala yo ozokanisa mwasi na yo nzokande azalaka mwasi ya moto oyo aye kobala. Donc ndenge kana alobaka le temps passé revient, donc na ka wana libala na bango ezongi, donc yo oyebani te pa ya Nzambe, ye nde moto akoyebana na pa ya Nzambe soki azalaki makango ndenge babalani ya solo. Voilà en quelque sorte ndenge nakoki korépondre na question wana. Merci.